Coucou, salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle, moi votre humble servante, maman mignonne. Je nous dis toujours que vous servir c'est notre devoir. Voilà pourquoi tu es la rabino ba nouvelle au Naka, ba nouvelle au Zelaka, Nakati chaîne la bino B52. En tout cas la famille Tomoni. Arrivé à Bobo Manoka, le président Bobo Manoka na kati à Paris, France, on a tombé. Hein? Nana lobi ke yosoko mati na avion l'air au kiti na ba kiti nyoso tezara na kati avion. En tout cas la discrétion c'est une bonne chose. Tomona ki luna kendaki pe azongi. Tomoni donc artiste na biso princesse Akei. Ndeko na biso pe Barcelone azakuna donc nous avons appelé des sengo makasi ya komona ke ba artiste comédien na biso baza ko s'épanouir baza ko évoluer très bien hein donc c'est sengo pona mboka na biso Congo. Vous voyez la grande famille de B52 mais loko comme singara pona yebi ke na France wana bana président Bobo Manoka na Samuel Azarawana na France Paris wana Mouskador azala na France Paris wana aye ko yamba ete pona nini to yebi ke ba 2 minutes baza kuna ba meta pinga mo batu bele baza kuna bayo yamba Bobo Manoka te. Bon, tu vois la bonne suite hein. Tu vois la bonne suite les ajustes esengo makasi ya ko annoncer bino arrivé ya artiste na bino comédien Bobo Manoka. Le président Balobi Bobo Manoka na kati ya France wana bilengi bilengi kaka ndenge ezalaka vraiment esengo ya trop bato mosusu balobi eske ya kozonga azonga te mpona nini parce que kino nde makambo tomonaki luna kei luna kutu tonzema ete ka kozonga me azongi bongo président Bobo motusi avandisa makambo na bandenga kini akende ne kaka kovanda poto ndeza ne komini nango ekaka ni bakwenda vutuka. Voilà la grande famille de B52. Oh Nini, le vin ta mère boss nouche hein? Merci beaucoup à toi Stéphie Chims International bazar na VIP bazana na kati ya France wana ba oyamba président Bobo Manoka déjà ba singeleli ba oyamba epenza kitoko ba Stéphie Chims nalobi bien Stéphie Chims VIP International président Bobo Lelisa Rasinga bazana vraiment siège bien assise on appelle la langue français. Voilà la grande famille, si c'est pour la première fois en tout cas abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu vous bénisse et abonnez-vous, bisous. Oh la mignonne,